toujours vivre le bien tu fils bilile le kamalo bana ebele DMTV toujours en avant. Il y a DMTV Mbote no esengoza ya biso ya koyeba ke bozali ebele o bozali ko landa biso na ngonga oyo DMTV chaîne YouTube Nabino encore une fois et yé na sujet d'actualité moko pour que tokoka ko analyser yango to réfléchir to émettre point de vue par rapport na sujet wana to ko rappeler que ezali point de vue to zali ko émettre point de vue et ko yiko zala kaka ndenge moko te ya batu nyonso tu et ko yiko zala pe divergent yo kanisi ndenge mususu ce n'est qu'un point de vue ezali te que yango nde ezali vérité biso tozoloba mais ezali makanisi tozali nango par rapport à ce sujet tozo proposé bobi que sur le plan politique actualité za makasi même sur le plan judiciaire aussi nde tolingi to échanger na bino mais avant tokota na muzindo il y a sujet na biso pour permettre bo limbisa vraiment parce que peut-être que kokipe ko sala ke bomona que c'est trop mais sengeli to sala yango ko rappeler na bino pe na biso nyonso surtout que maladie coronavirus ezali to continuer komi batela to lembisa komi batela te to landela ba mesure barrière ba konti ba pesa kibiso pour que to kanga chaîne on a contamination et continuer te pour yango nde ezali ko sala ke bakai ko kakomata nous sommes à pratiquement 6000 cas confirmés ezali vraiment ebele bobi prévention yango ezali seul moyen lelo où ezali ko permettre to ko lutter efficacement contre maladie wana Tomi Tuni na sujet na biso to to proposer bino lelo Aubin Minaku nzala nzoko o misusu balobaka nzala ya nzoku Aubin Minaku ancien président ya Assemblée nationale lelo honorable député simple azali kaka député national simple finalement question tozomi tuna Aubin Minaku azako banga nini Aubin Minaku na batu ya FCC baza kobanga nini po amemela biso proposition de loi misato ye na honorable député Gary Sakata ba memeli biso proposition de loi misato ya liboso ezali proposition organique où ils allaient modifier peut compléter loi organique numéro 13/011 du 13 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Yami Balé, proposition de loi organique modifiant et complétant la loi organique numéro 06/20 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats. Et Yami Sato enfin, proposition de loi organique modifiant et complétant la loi organique numéro 08/013 du 5 août 2008. Ndeba proposition où ils allaient couper sa kanda. Ndeba proposition où ils allaient énerver population mais énerver kaka population teto loba ezali elingi ko créer même déséquilibre na kati ya coalition FCC cash webi que to kambami na coalition na FCC cash pour être Kabila Joseph ancien président pe na remplaçant na ye bango ba artisan et alternance Félix Tshisekedi ba sangana ki olie ba kende na cohabitation oyo ko sala ki paralyser peut-être gestion en mboka bango ba préférer ki ba sala coalition mais coalition on dirait bazali ko vivre en mode cohabitation ezali malheureux comme on a que batu bazali na kati ya coalition mais bazali ko kanisa ndenge mon côté mais comment batu oyo bazali ko ta la direction mon côté bakoyi ko tambola ensemble yo zali ko ta la na nord ya zotala na sud est-ce que boko kende direction nini c'est tout cela la question et peuple na nyo surtout wana par na ye ezali nini peuple sengeli na ye akoka ko kanisa alors question oyo biso to tuni pe tozali ko continuer komi tuna Aubin Minaku azali finalement kobanga anini Aubin Minaku parce que nous ne parvenons pas à comprendre que
Ah, mais la biso proposition ya boye. Mais ce que tu landeli un peu historique, hein, na ba événement ndenge landemi, tout le monde a que proposition de loi oyo, contrairement na ndenge obemina kwa lobaki na Top Congo que batu mingi baso kanisa ke ye à la suite ya mo ba saga judiciaire au tout le monde na maintenant bango bazalaki déjà commurir les solo na bandaka la mais quand même succession ba événement ezo sala ke to kanisa ke o bemina kwa lobi za bongo te ezo sala ke to kanisa ke ye rapidement suite na ba événement mbele ya liboso nzete ya mobesu appelé na moto bongo ba nzeta okauka Vital Kamerhe directeur de cabinet du chef de l'état bakangi akei na parquet ba mettre sous mandat d'arrêt provisoire Vital Kamerhe ake makala magistrat fixé affaire ekei na tribunal de grande instance ya Kinshasa Gombe procès salemi lelo Vital Kamerhe ba condamné na premier degré l'affaire est close donc affaire est sili. Dans premier degré, Vital Kamerhe a condamné. Maintenant, Tikali peut-être à na deuxième degré, procès en appel. Et plus tard, peut-être sera toujours condamné à courir pour se pourvoir en cassation. Vital Kamerhe bakangi. Obem na koleki était inquiétude et quotidien. Joseph Kabila, chef de l'État Yakala. Autorité morale et FCC. Joseph Kabila a protégé. Le mécanisme qui est déjà en place pour la rendre difficile même la poursuite naïe. Il peut être un peu plus aisé. Il y a la chef de l'État en fonction. Le rôle de Félix Tshisekedi que la Joseph Kabila. C'est très compliqué. Joseph Kabila avait pensé à tout cela. Mais Batounaye, il y a régime où il y a Bazala qui protégeait. Ils se sont rendus compte que Brèche Moko Ezali avec Vago et Mikoloyo na procureur neti bakisou là où baza ko agir na ba parquet mbango bazo banga notoriété mutute bazo banga munene mutute ba banga ki grand prêtre mututo ye bazui bakangio ba mapepe yo okei ba moni yango na ba personnalité belé o bakangaki notamment directeur de cabinet chef de l'état de Tolobi Obem Minako na bande komsusu ya FCC bafandi batali babi non marambo se totiki yango boye lobi to simba touche parce que Joseph Kabila azali autorité morale na biso yaza na déjà protégé et bongo biso toza polele lango to koka ko tenir te il faut totia ba mécanisme tendant à nous protéger pour que lobby et à de la bisote. Ce qui est verrouillé déjà dans le niveau à parquet avant fixation appel dans le tribunal parce que le juge hier a plus de pouvoir mais magistrat dans le niveau à parquet ministre de la justice a coupé sa injonction à bengi dossier en communication tant que il faut sursoir na banquette à sursoir paix. Et justice, la bongo. Même si il y a certaines raisons évoquées dans la proposition, notamment parce que nous avons aussi des magistrats véreux. Qu'on se le dise, ce que ce soit problème n'a parquet au Kenda. Au moment où sous mandat d'arrêt provisoire, Nassima Mkongo na famille na coopéré, petit magistrat bongo babimisi dossier lali. Tout le monde a appelé Makambouana. On ne va pas dédouaner seulement les magistrats Nabiso. Il y a aussi à boire et à manger côté Nabango. Ils ne sont pas là tous aussi pour dire le droit. Et je suis content parce qu'un professeur de droit pénal, le professeur Jean-Marie Tasso, qui a salaki allusion à l'Ikambouana, Kolobake, c'est vrai qu'il y avait certains magistrats oyo ba viola qui justement mibeko bango moko soit par ignorance il y a droit yango bango ana pe quelque part ba croire que ça la viser mais professeur d'ailleurs utilisa qui liloba oyo ya koloba ke okobwaka mai ya kosukola na bébé te donc ne pas jeter l'eau du bain avec le bébé pour dire que le bébé est la justice, l'eau du bain est la magistrat. Donc, maï a ben c'est commisalité, c'est ngele boakama. Mais yo sokoli moana, ou boaka na maï na moana. Il faut l'ongola moana au boaki maï. Donc, c'est vrai. Problématique ouana. Il y a ba magistrat ou bazai ko to s'appelle loate ezali vrai. Mais maintenant, dans le contexte, dans le modèle où ils allaient ko salamela. Biso to so mona ke but ezali pour la magistrat wana vérité, pour la magistrat bazali ko respecter bango mibe côté. But ezali bango ba se soustraire dans la loi. Pourquoi nous le disons? Je vous renvoie à cet article où ezalaka publié le 15 février 2017. Ezalaki publié Oyo, balobaki en tout cas un article aujourd'hui dans le site d'actualité politico.cd. Obem Minako accusé d'avoir tenté d'étouffer
un scandale de détournement au FPI. Makambo ya FPI ezongi. Petit lelo batu bazali ko continuer kolobela yango. Kombo ya Obin Minaku ezali na kati wana. Scandale yango ezali par rapport ya nini? Batu ebele ba personnalité ebele ya mboka na biso, ba ministre, même na niveau ya parlement, ba konzi ebele ba kendaki kozwa mbongo na FPI en complicité avec oyazalaki numéro 1 na FPI kuna parce que bazalaki kozonga c'est la rétro commission. Tango bango bazali kozwa mbongo wana sengelaki ekoka kosala pe bango ba rembourser mbongo na FPI, ils n'ont jamais remboursé tilelo ba frappa l'état ndenge pendant na langage ya kinois ndenge lobamaka ba frappa l'état bazwa mbongo bazongisa te. Et d'ailleurs beaucoup bazali ko appeler à ce que justice ekoka kolandela batu wana. Pardon, Félix Tshisekedi yo lobaki ko fouiner na passé te, mais tika procureur qui sous la fouiner. Justice esengeli fouiner landela bango parce que mbongo wana ezali différente na mbongo bafundeli Kamere, ezali différente na mbongo bafundeli Sami Jamal, ezali différente na mbongo bafundeli Jano Muyima na poso tozape kolanda lisusu lelo oya toujours na cadre ya programme ya 100 jours ya chef de l'État. Obin Minaku aza président ya Assemblée nationale parce que yé moko pe impliqué na makambo na potopoto wana ya FPI. Rapport ekomela kiye mais toko kamwa na kati ya PPRD ezali kaka na batu ya mabete. Mais ezali pe na batu mususu pe malamu bazali pe ko réfléchir bien parce que na dossier par exemple il y a article oyo to tant tozo sala allusion nango sikoyo balobi Obin Minaku azali accusé d'avoir tenté d'étouffer un scandale de détournement au FPI. Information ezoma ki baloba ki Fidèle Likinda, député ya PPRD, a osaki ko dénoncer publiquement ba manigance na niveau ya Assemblée nationale, et cela depuis décembre 2014. Yeko mutu ya PPRDP et donc parti à Joseph Kabila a pointé qui avec force responsabilité il y a administrateur directeur général il y a FPI ou azalaki ko funda d'avoir perçu des rétrocommissions et détourné 140 millions de dollars entre 2008 et 2014. De quoi déclencher l'ouverture d'une enquête parlementaire en janvier 2015 où il faut rendre la conclusion 10 mois plus tard et pas il y a président de l'Assemblée nationale. Et ça lit article il y a article du Monde au Baronde va publier qui yango. Selon médias français wana, rapport d'enquête wana ezalaki longtemps tenu secret. Et il a été débattu à huis clos en juin 2016 devant l'Assemblée nationale, présidée par Obin Minaku. Évidemment, les lois et la proposition de loi wana honorable Gary Sakata. Et donc, Obin Minaku a tenté ko étouffer scandale wana. Et puis, qui a suggéré à ce que chargé comité d'évaluation et de suivi peut s'occuper de recouvrement de créances et d'éventuelles poursuites judiciaires contre les souscripteurs insolvables de préconisé qui n'a rapport na bango. Mais Moussala on ne sait jamais. Recouvra jamais mbongo et puis poursuite ça jamais. Et vous savez pourquoi? Parce que Yemoko Obin Minaku azalaki peut accuser ou du moins soupçonné d'avoir aussi pris de l'argent au niveau FPI. Mais malin qu'il était certainement, il aurait utilisé ce combo ya papa naï, ndenge makambo la kolobama. À un certain moment, bazali ko accusé Obin Minaku d'avoir également souscrit aussi na préwana na niveau ya FPI. Nous comprenons facilement les lots. Pourquoi est-ce que rapport au Yozalaki étouffé par ses soins? Parce que Yenda Zalaki, président de l'Assemblée nationale. En dehors de ça, d'autres accusations graves. Détournement, Yambongo Yozalaki destiné à Kosala Nzela na Idiofa. Bobi que Yazali député ou Yazalaki élu, il y a Idiofa. Et Balobi Abondaki, à Salaki.
Makasi en tout cas pour que idio faille kokakokota na programme ya ba 5 chantiers afin que ba asphalter makadam na yepe kuna histoire non seulement ya kopesa makadam na ba électeur na ye mais na mboka pe o ezali mboka na ye misala pe ba lancement ba travail bandaki pe mais katana kaka boye sans suite tilelo bat na idio fatilelo balelaka na kombo ya Aubin Minaku. Et donc c'est dire que justiciable bango nyonso bazali parce que biso so sengeli toza la justiciable ba proposition oyo basali c'est vrai que zo koya na kati ya prérogative ya misala ya ba député to boité mais ba proposition wana soki esengeli koka kozala impersonnel ezala ba proposition moko te ezali na but moko boye ya protection ya bato moko songolo non wana ko mabe lolenge population azali komona yango lolenge d'ailleurs bato nyonso to bazali komona yango. Aubin Minaku esengeli akoka pe ko répondre par rapport na ba oyo ebele ezali koloba masurie notamment mbongo ya FPI na makamsu et puis gestion na ye na Assemblée nationale pe makambo ebele lobama autour ya gestion na ye pe des questions que bato bazali komitu na balobi Aubin Minaku aye kokoma na autorité morale d'une équipe de football qui existe depuis 1936 qui n'a jamais connu d'autorité morale Daring Claude Motema Pembe pour ne pas la citer. Aubin Minaku a comme autorité morale kuna mais azalaki simple autorité morale te c'était Aubin Minaku qui donnait le financement de Daring Claude Motema Pembe donc saison oyo te saison et l'équipe parce que saison il y a un avènement il y a Vidé Chimanga mais saison passée avec direction il y a coordination assumée par Libanais Hassan je crois Aubin Minaku yenda zalaki muto azalaki kopesa mbongo d'où venait cet argent où il constituait qui budget pratiquement il y a Daring Claude Motema Pembe mbongo ni wapi. Ce sont des questions qu'on est en droit de se poser. Il y a autant de choses comme on a proposition un modèle oyo proposition automonique ezali na avantage ya population te et sengeli côté les yango heureusement que na mboka moko te hein mobeko même mobeko ezali ko la population te so population a tombo ki ba ko changer pe ba loi so population a décidé que si li marampe ko si la constitution peut ba changer ah mais oui le peuple étant souverain pour yende muta sala ke ba conduire justement bazala nde ba benga ke souverain primaire. Donc, muto à l'équipe peuple àalité. Nzambe kaka. Et sengel tout le monde a clair na makambo oyo. Raison ya kubanga ya Aubin Minaku na FCC ezami balete. Ezali ka crainte ya ba poursuite au regard ya makambo ndenge ezali kolekala. Jean-Jacques Mamba bakangiye rapidement bongo sans même ba lever ba immunité. Alexis Tambo Mwamba balingi ba lever ba immunité ne bakangaye. Cour de cassation procureur yakuna atinda ba empêcher biso to accéder na palais du peuple te non to c'est trop makambo nde comme strobo il faut toyer ba ko verrouiller ba côté mususu pour que batu oyo ba habitude ba komi kozwa et yate. Ça, c'est aussi mettre à mal l'état des droits. Mais bien sûr, l'état des droits, c'est aussi un pouvoir judiciaire. Pebao, bazali censé, bangonde, matérialiser qui pouvoir judiciaire wana. Bangon, on peut pas respecter mes beko. Parce qu'il y a à boire et à manger dans Makambo, je vous assure. Il y a vraiment à boire et à manger. Mi beko, les à la respecter de partout. Voilà un peu réflexion, tolonga kito sala, na question to mituni. Aubin Minaku azobanga nini PFCC zobanga nini pour que bakoma na niveau ya koluka ko verrouiller ko kanga ba magistrat maboko pe munoko baza na marge de manœuvre te bazala na kobanga ya autorité moko vandeli bango likolo oyo à n'importe quel moment ko interpeller bango. Tout le monde a qui déjà ministre Tunda Yakasende ko komela procureur près à cour de cassation na cadre ya affaire ya Patience Aïba et Tolanda qui peut correspondance retour le lengeni ba répondre qui est nyonso tuane pesi kanda na bato FCC parce que Patience Aïba est visiblement le protégé à bato FCC nyonso tuana nde sali ke to koma na boko banga euti nyonso tuana mais Aubin Minaku président de l'Assemblée nationale a sala proposition boité
siko député simple na proposition à boy même ata idiot fango sika yo uti quelle proposition yo oyego pesa l'Assemblée nationale pour améliorer conditions de vie ya bato ba vota ki okuna a eza pasi to comme na suka liso na biso tourner to réfléchir moi moké trouver des raisons pourquoi bato FCC bazobanga au point que baluka absolument basa la trois propositions wana des lois Oyo et un peu plus de pouvoir dans le ministre de la Justice, sachant que le ministre de la Justice a ça justement moto FCC. Tout le monde est loin, tout le monde côté bazo kende. Merci beaucoup. Soki bo sepeli, bo tike la biso like, commentaire pe, et ça toujours bien parce que à travers commentaire toko échanger. Je rappelle que vous avez DMTV. Abonnez-vous sur cette chaîne. Bobo santé que cliquez sur la cloche à côté et que permettre comment notifier dans la prochaine vidéo de mettre en ligne. Coronavirus ezali, tomi batela. To respecter les mesures barrières. Prévention, il y a des efficaces contre la maladie. Tout prochainement. DMTV vous dit au revoir.